Lo sakondeko ozaka mayele siko fandi ozaka confiance na nzambe ke na bato mokili po bato mokili bako changer toujours. Makambo ezokende kitoko lobi fali po pa webi mo mesano elongo na badaju na ba Mental Games na ba Pokora bazalaki mo ebele ba Yusundo ezalaka toujours ekomi mo mesano première dame ya Bidja ko bengisa bango kuna ba ko célébrer pour la fondation na ezokende pona bana ya Afrika. Mais kolala kolamuka ndenge toza koloba toujours il y a toujours de nouveaux dossiers quand on se réveille. Na tongo boy to mone vidéo za ko circuler yaya na nkene mpiana abimi. Azoloba biloba loba côté mususu ba loba ngo biloba loba mais côté mususu faut ça la pe analyse okende nanu na kadikati boy to yebi vraiment biti ya likambute est-ce que ça vrai ou bien ça biloba loba ou bien bazoluke logo mo boy pa ya kolala to komeka ko analyser na temps mokie bon na ochela bino vidéo ya Ken Mpiana bazowela nini d'après ya Ken Mpiana lobi ke batindi bato baboma Ken Mpiana na mboka poto fali po pardon ayebi baluate akomi kotinda bato babeta Ken Mpiana na baboma ye oeza ba accusation moko grave bon oyebi ke ba ser na biso ebele classe be mokie na maloba musu ba koloba ta musu alobi on a précipitation mais koya na ba place publique koloba na bato ke ozotinda bato sans preuve bato wana baye baza batafali ou bien baza banane boyebi peto yebi pete mais ndenge alobeli ezolakisa alobi bien ke fali pou balinga bomaye akotisi na makamba Koffi Olomide na kati point d'interrogation to yebi ke musique na biso eza moi compliqué quoi pour to yebi ke Koffi Olomide ça fait un peu de temps azoluka fali na kati ya makambo na ndenge tu bon biso pe tozotalela tozolobela kaka biso toza balobeli o tolobelaka tozolinga tolobaka makambo ndenge ezali mais so oke na monde mosusu Ken Mpiana depa ye poto abandi mwa ba complication mwa na ye mwa kala kotake nanu bato ya fali ya memaki jalousie alagisi ba fasi nyonso elo nini Ken Mpiana aza ko respecter na sima makambo nyonso oyo azosala. Est-ce que mukanda na Belgique ba pesi mukanda te azoluka zwa ngunda na sima ya fali puis c'est Ken Mpiana za moto ya domaine na musique soka oboka ngunda ezala kama makama musique c'est-à-dire bangunda mo yake o mujentela zoluka ngai musicien tela zolukisa nga po musicien na za puissant na Kinshasa soki na ke kuna ba koboma nga babilo mo ndengo wana doit c'est le raisonnement na ngai bon ezali kama ya mutu ye moka zoloba makambo na ye toyoka ye total apende ngezoka ete na suka nzambe mokonzi nzambe aza pona biso nyonso soko zolokela moninga mabe toyebi tan ki aza na raison nana aza na tort toleka naza kosadresse na yo Fally Ipupa bima na vie ya Ken Mpiana bima na vie ya Ken Mpiana liwa Ken Mpiana ozoluka tindela ke babandi lobi yeba pe Ken aza na famille makambo na bino abuzoba na bino ngai ya Ken Mpiana na kota kangote ngai Esther Makizembe Fally soko za na besoin ko sacrifier batu sacrifier bana na yo oyo sundola bakeina nde batu sacrifier lelo oyo Koffi mutu asala ke yo Fally ozala lelo oyo Fally nani Koffi Olomide mutu lelo komisa ennemi na o jire o fingaka ye partout o lukele ba makambu pe lelo oyo yo Fally Ipupa yo lelo oyo batu nyoso ba fingaka Koffi Olomide nde batu yo futa bango mema bango na poto tika Ken Mpiana na lobi tika Ken Mpiana bima na vie ya Ken Mpiana Makizembe bima na vie na ye aboyi tango bozaka makambo na bino na kota kate bima na vie ya Ken Mpiana lobi utindele babandi bima na vie ya Ken Mpiana bima na vie na ye bima na vie na ye soki makila batu ndenge otangisa batu makila batu ope na yebi tina Goma ya Ken soko otangisi yango Fally okomona bima na vie ya Ken Mpiana Koffi Olomide atangisa makila na yo nalobi Koffi Olomide atangisa